Banganga mayele batali bokatindelo ya Zambie pe ya ekolo Congo démocratique bakokutana lisusu le 1er septembre sima na masolo mamikolo mibale masilaki jeudi na Lubumbashi. Balakisi bilongi ya bikolo mibale babeti mokoloto na misala ya SADC mpona koluka ya nona kimia na likamboli ya mboka kibanga to chibanga Zambie na RDC ezali kowelela. Mpepe moko na bato banei na kati ezwaki likama pene na bokiti na yango na libanda lia mpepo lia Bukavu. Mpepo liango lia société AGFRECO elimwaki minute sambo yambo na bokiti na Bukavu sima na kouta na Kalima na Sud Kivu. Kalaka mokonzi ya Nations Unies Antonio Guterres alobi azali kolikia ete masolo kati na Israel na Palestine makozongela sima na boyoka ni jeudi kati na Israel na Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis endimi kotia misolo mingi na Israel pe Israel endimi kotika kozwa na makasi mabele ya Palestine. Ntoma ya États-Unis na Israel alimboli ete yango etalite Cisjordanie po Israel ekoki kozongela kozwa mabele maye sima na kimia. Président Donald Trump alobi akozela bakonzi ba Israel pe Émirats Arabes Unis kokita elongo na États-Unis. Drone tompe po ezanga pilote ekumba makana musika ya États-Unis ekwei na Niger epai wapi ezalaki kosalelama na bitumba na ba jihadiste na esobe ya Sahel na Niger ezwaki mbeba ya mécanique.